dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. Ton flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera notable. nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mawa na république démocratique du congo pamba te bino banso bokomona mayema te lotiliki lolenge kani ezali mpenza komosala biso mpe santé ezali mpenza malamu te kasi tolobi totelema bobele mpona kolinga koinforme bino maye oyo mazali bongo koleka mpo ntina na biso katikati na oyo esika ezali mpona koinforme bino komobilize kokonscientize mpe kosensibilize mpe kolongola peuple congolais na bolema koanalizaka na bino ensemble bandeko balandi bipai biso mpenza ezwami bino bosabone massivement na chaîne na bino ya libération Océan du Congo mpe bosoutenir molobeli yango Océan de la presse congolaise na ntina ete bozangaka makambo te ekipe mpola te na États-Unis d'Amérique mana na nga na kunia dolanga mpe yanga mokonzi na Angleterre bozwa video ebongo tozonga Botele mananu mobondo bakoti babomisi na bajier bato yango wapi babomi bato babomi na tele kuna na ferme kuna na mai babomi batu bombe ezolela biso lokilela babomi basoda na 4G toza awa na kati awa bato bazokima bino bokutya kisha babomi bango basoda babomi wa na santele senki babomi bango mibale bakimi wana bana ya bano ebondo
bandeko balandi tosili bongo na komoyebisa bino bolandi yango na bokebi ete mobondo ezali deja awa ezali awa na komini ya nsele bomoni lolenge nini bato bali bongo komokima bazali koboma basoda babiso nautaki bongo koboyebisa na bino na likambo oyo litali ya prophesie ya mwana mboka roger baka autaki bongo komoloba ete basolda misusu basi bakoti na mboka mpe bakoboma baninga mosusu basolda bomoni mpe basolda babandi deya koboma toyebi te estce bazalaka deja informe nde balobi prophesie bayebaka deja makambo ezoleka na mboka nde bazimbi yango lokola prophesie na kozwela bino video yango na kotiela bino na mikolo mizali koya mpo tozali bobe na miniti mikenga mpe sengeli na batela nzoto ezali mpenza malamu te bandeko balandi mboka ezali ya koningana mboka ezali bongo malamu te atako bato bakoboya kondima atako parti ya idps na mwana mboka félix antoine tshilombo bakotia bato emangongi kasi nasili na komoyebisa na bino ete makambo mpenza mazali na kati ya république démocratique du congo ya bolamu ezali te bolandi bato bakomi deja kokima donc na nsele toza deja encerclé mpe tozali koyoka banyunguniyungu mosusu oyo bato ya ndanga balobi uvira deja esi ekweya uvira esi ekweya me biso nde awa bakongolais tolingi kondima te epui bango ntango balobaka likambo balobaka bobele bosolo nakolakisa na bino mpe video yango ya bato bauti kuna mpe bato bazali na bananga bazali kosoutenir bananga nde ntango bapose bango likambo ya uvira balobi uvira esi ekweya kala attention bandeko na ngai totika nanu kokroire na mwana mboka félix antoine tshilombo na bademarshe nyonso azali kosala na bilobela oyo bomoni ya bato bazali kobima bazali koloba belobi kasi mboka nde ezali na danger mboka ezali mpasi bazali koboma bazali kosala biso mabe kilame jedeta lotaki etumba kane konto bokele lokondo efa mpe kato kilame na ake na mboka ya mama social la chabienne bozwa video oyo na banzi ete tokolela na bino lolenge ngai mpe nalelaki Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. Dès son retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer déjà depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants, ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs.
exécuter-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par les commandants même de Côte, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, à Saya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis ils récupèrent Bloukwa en entièreté. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés après depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dans et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple déplacé du site qui gonze à Bounia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer Gara de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puisque mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. Bamama missionnaire na plus 32 la mboka nita baba ifukule moto pe bakoka lumumba. Ba programme tangola no bongi ya botarde bono na RMC ko komela bino mamour tangola na mokita no Florence ya matondo bino. Na banze ete bomoni boyoki témoignage mala mobala lobi tango boko beta maboko ngai ko kamusanga. Eloko ni ezali ko beta bilo maboko. Parce que ezali nde likambo ya pasi. Bande ko langa o ezali likambo ya pasi moto a vivre. Alain nzoto mama na yeshika M le numéro 1 océan de la presse congolaise. Moninga Egochi Boulay na mboka mama Celestine pe papa Michael. Bande ko yanga bo soutenir biso. To sensibiliser na lolengo ekoki esengeli to bunde tumba. Esengeli to se libérer, to se libéraner, to la libre bande ko langai. Esengeli to sungama. Ba Congolais boyena ba moyen bokanga mitema te boyo ka témoignage oyo ndeko na bino. A violer mama na ye. Bakatisi nzoto ya mama na ye alengo bobesu. Ba violele mwasi nzamba lola makambo tango ezoleka ngai ezosala ngai pasi yango nazokokanga munoko te. Nazali kotula mosala ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mboko yaki nini bato baliaka ba mama na bango boye ese biso tolia ba nzoto ya bato. Toli ba cannibal. Tolia ba nzoto ya moto alali mama na ye. Pe balaleli mwasi na miso ya bana na ye. Alobi mwana ya 12 akoma impoli. Abanga ka yete pa mona scène wana, wazali koko.
andeko ya ngai kombela yo na libota na yo tozo yo capacité tozo sakana po ezo kombela baninga miso me yo bazali bandeko la biso te bazali bandeko la biso alobi mwasi na ye banda kenda ye na bana bazali atuni bango bozobeta maboko pourquoi eloko nde ezobeta bino maboko aza kokoka te azali kolela me mwana mboka Félix Antoine Tshilombo mama Denise bafandaki wana bayoki yango eleki bango po ekomeli bango te ekomeli mabota na bango te bango basi bakomi bato ya mbongo mosala Félix ayaki kosala ya kokomisa bato kaka bariche limbota na ye me aya nde aboma biso peuple bandeko na ngai totelema ezali pasi makambo esalami na este criminalité oyo bato bakokomisa bananga ngai nayebi te mitema na bango parce que modele ya boye yo beteli nanga maboko obeteli Kabila maboko naza mpo Félix te pele kosepelaka na Félix te ata mokolo moko mpo na makambo ndenge ezosalama azoboya kodeklare guerre azoboya kodeklare guerre aye nde kobomisa biso abalkanize apesa bato bapaya baboma bakongolais lelo oyo arrestation ya John Chibangu ebimi poisa sikoyo baza kokanga ye po abomaki chinois wana oyo apesaki ye 5 millions de dollars mpo na makambo metali minere to mpo na makambo mosusu ezali na se na se tolali koluka ezali kopesa mpasi bandeko na ngai ezali kopesa biso mpasi sika tolandala oyo ndeko na biso Bernardin si je me trompe pas nini oyo ye alobi eske ezali ya solo ezali ya lokuta to analyse po to analysaka vidéo po to sisala biso. Fumutoto ici a dit quelque chose de très important. Fumutoto a dit que eux, quand ils étaient des opposants de Kabila, ils n'avaient pas de chaussettes, ils n'avaient pas de sandales, ils étaient pauvres. C'est à peine qu'ils pouvaient faire des tracts. Il a dit. Ici, chez vous, chez Naomi, tu sais qu'il est devenu co-animateur avec Naomi. Comment ça? Il est toujours permanemment ici. Fumutoto passe 4 fois par semaine ici. Alors, il a dit que eux, comme opposants, ils étaient pauvres. Mais les opposants de Félix aujourd'hui, c'est des multimillionnaires. Et on était sur un plateau de télévision, j'ai dit à Mukebai et à Epeng, vous voyez la chance de la famille de Tshisekedi. Et vieux Étienne, on le laissait parce qu'il était vieux, parce qu'il était Fumoup. Mais Félix se retrouve, la plupart des opposants, ils sont ses amis. Ils ont mangé ensemble, ils étaient sous le paillote, sous le bois ensemble, sauf moi. Tu comprends? C'est pourquoi il m'arrête quand il veut. Mais tous ces Fayoulou, tous ces Moïse, tous ces Délice Sanga et machin. Bandeko balandi mingi ezali ya koloba kasi lokola santé ezali malamu tela mibatela pe. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba musulman na biso boye na South Africa. Na mboka ya Gilo Mpinga. Nazali komotu na makambo papa alobi oyo. Ezali ya solo to lokuta. Ba opposa lelo bosoko kokobunisa mona mboka Félix Antoine Tshilombo te po boyebi. Po lelo na tango ya Kabila ezalaki ngwaku mais on dirait la tango Félix azoloba ndenge alobaka opposition ya peta yebi po on dirait opposition zo jouer rôle te on dirait ba opposa baliaka mboka Félix on dirait ba opposa baza kosala eloko te yango tozali kolinga toyeba maloba papa alobi ezali ya solo to ezali ya lokuta parce que na moni on dirait ba opposa bakoma na bako banga Félix po opposition ya solo il faut botelema. Et puis, il y a solo Félix, ça pour enrichir proposition. Natanga Kabila, ndenge Fumutoto alobi a kosipete. Papa, oyo pa kosele Fumutoto bakamiti po Fumutoto alobi ya kotokoluka video yango. Alobi na tango bango bazo bunisa Kabila bazaki la ba chaussette na makoloka ma papa. Mais si kazali ko kama opposition à Félix ezali la mbongo. Yango tozali ko senga la mona mboka Martin Fayulu Madidi. Yonde oyo peuple congolais atela ka motema. Bimana nous na kati ba makambu nyonso oyo tala mboka. Misu na yo tala mboka, biso zali na posa na yo otala nde mboka. To zali na posa na yo vraiment tala mboka, si makambo bato bazolo baka na kombo na yo longwa nano. Ngai na yebi ke na koluka yo. Santé ko manga malamu na ko ya faden. Pour la ko poser quelques questions. Parce que lelo ebele ya bato balembi bazo benga biso. Maman seya, yo lo baka makaba mafia Fayulu. Yo za buta Fayulu, ngabila za buta Fayulu te. Mais naza koloba pour la lingaka ke yendo atikala la biso il est le seul. Mais bato ebele ba se décourager.
Ponga ina lo bakalanga pole. Je dis tout ce que les gens disent tout bas. Bato ebele bazo croire sur la combat ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi te. Ba comme comment que Martin Fayulu Madidi il collabore avec Félix. Yango moni kombo le comme cité. Or biso oto yebi pe to mona ka to yebi eza bongo te. Mais alors mwana mboka boyoka déclaration ya mwana mobali boyoka emawa. Bola kisake boza ba patriote. Mwana mobala bi bakati musuni ya mama na ye. Bapesi ye ya liya yango. Bakende la mwasi na ya boye baza combien? Ba yebisi ye violé mwana na yo. Alobi mwana akokisi 12 lelo akomela ye impoli. Pour vivre scène wana, ils ont torturé, ils ont traumatisé ye. Ba papa ba maman na suki si boza tellement ebelé. To bundela mboka la biso ndenge to lobaka la patrouille la mort nous vaincrons. Meeting ya mona mboka le 29 alingaka sala na côté ya Lukunga kuna baboyi yango. Sika bazali komi lengele le 29 pour la sala quelque chose. Et puis to moni pe na este le lenge kani babimisi ba opposer la bango ba disqualifier mona mboka Martin Fayulu Madidi. Na ngambo kula ya Kabila pour la bango fallait Martin Fayulu Madidi akele kokuta na bango. Martin Fayulu Madidi akele kula te. Na ngambo ya Félix siko bango baza komona lokola kiyaza na ngambo ya Félix. Na ngambo ya Félix bazali koloba ke Martin Fayulu Madidi azali kolia na banini sika Martin Fayulu Madidi foyo bima. Le number 1 lokola JKM pour la nini au telema au défendre kombo la yo pe ozala bomoko na peuple o bazo pesa o tilelo oyo maboko ya kolobaki okoyi kosala quelque chose. Mais ezala te lobi na ngambo ya baloki bamona ke to bandai koyebisa bino bino babandai koloka te. Na banzila awande na silisi bande kolanga. Mon mère de Bruno en Autriche, vous likez mes émissions, vous partagez, vous tirez ma commentaire, j'aime Guillaume Gangoula, partout où vous allez, na monde, vous lundi, et puis c'est passe. Vous voyez, bah, mon bondo, baza déjà awa nan sele. Baza déjà awa nan sele. Tomi lengele, malam pon zambi, tuibi mokolote. Partout où vous allez, zambi alola, abate la bino. Abomba bilo ba mama ya moto mokozima makate. Ba mama missionnaire na place trombe. To telema. Peuple congolais. Yango bomoni. Nini bokolo balobi? Nzambe abatela biso. Merci à Joseph Kabulo la musala kitoko zo kosala la biso. Merci à Pape J, directeur à recherche stratégique et par son âme sango mokonzi. Pareil be miso sur la patrouille la mort nous vaincrons papa le frère maman Clarisse. Na mboko li pasa nga ino ya se ante life pe ba mama ya moto mochali. Tolinga Congo, tomiyoka pasi, to libérer mboka la biso, mwana mboka Félix Antoine Tshilombo, na gouvernement na yebazala ba démissionnaire, la patrouille la mort nous vaincrons, ingeta.